Soko Solution, les conseillers. Allez, musique. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 186 4724. Bonjour, Raphaël Ngoma pour na compte Yarango TV. Alors, encore bonjour à tout le monde. Bato banso bakolanda bisolo ya limbo temingi na bino banso. Masolo za ndengeni. Nazo tambola nazali toujours na balade ndenge tolobaka. Awa to finga kati. Awa to betanga masolo ya solo masolo ya okutate. Mais soki olandi makambo zoleka sur la toile okomona ba musiciens baza ko se critiquer entre bango. Ba politiciens baza ko se critiquer entre bango. Oya ya lobi vérité, vérité lukeli ba problème. Mais eloko musu ba benga vérité ta musu ezala ka vérité te. Donc problème yango wana. Est-ce que moto lobi vérité est-ce que ezaka ka vérité to eli nde koluka ko poata baninga. Ba musu ba bi ezali retour peut-être sur scène. Moto alinga zonga sur scène faut atia moi makelele moko. Ne loko ezala ka moto azali avant d'être tranquille, la monique, babeti kara, basale moi en komoko ake na rébellion. Alobi ke poasu comme ministre fa ke na rébellion. To monaka ba exemple ebele. Tina to tanga ba kombo ezalité parce que to pesa bango poids, to pesa lisolo ngwelengi. Mani koma bolingo. Soko ki lelo yo bato ya pouvoir bango bazo critiquer pouvoir, bato ya opposition bazo critiquer opposition. Donc on dit nani moi le qui a le baka mbo asumba. Bon, bah, terme, bah, journaliste, bah, mboa suit mboa. Mais mboa suit mboa, les araganatira monene. Est-ce que tu comprends que tant babi mboa suit mboa, les araganatira kamugo que tu comprendre que biso na biso to komiko bebana. Comment voulez-vous bino boza kamoko? Oya olobate biso to zalaka boye, to zalaka boye, to salaka boye, to salaka boye. Voilà. La musique, mêmement. Les loyo, yo zali patron, ou engagé bat. Moto alongwe a commis pay patron. Et comme problème pour nanini. Donc bateau et quoi moi je peux nanda kwa libala azana libala mais alongwe na libala aki a komi pe nanda kwa libala to mosusu to pa vandi na yeye moko mais et comme aka problème balingi que moi si on a nenga longwe a vanda kaka boya za mobilité. Donc monde na yebisa ki bino lobby non na lobaki on a mokolo anniversaire nanga c'était le 12 mai. Na yebisa bino que masolo awa ezalaka que na mokili makambo tambolaka nzela mibale positif négatif kobotama kokufa libala kopanzana. Alors moto nyonso asengeli aluka moyen nini akoki ko maintenir libala na ye tout comme ba politicien nyonso asengeli ameka ko maintenir position na ye na kati ya esika avandi. Mais bango ezaka so ba pesi bango poste commune abandi koiba. Tanga bandi koiba. Bon, na ibite soki ndenge pe ba musu ba tukuluba ke. To mesana bongo to sala ka bongo so to zui poste, musana bisoko kabolana no mbongo et puis to sali makambo après. Ça c'est vraiment c'est ça que je dis na boy ko tanga ba komba bato. Mais ezali pasi mingi komo na pena ke mboa aswa mboa. Mboa aswa ka mboa soki babundi. Mais yo bundi na motote kaka boy ba olongwe pe na position na yo oyo ya soki opposition te soki pe ya pouvoir te olongwe te ozaka na parti na ozo appuyer pe kaka chef de l'état loye olobi makambo contre susunini. Voilà oyo pe makambo pouvoir les alaka soki pe osali olobi mabe esengeli bakanga yo petit na biso azali musana ye soki osali ba mandat d'amener ba yekolanda. Voilà donc mukili ezotambola ndengwana moto mosusu azena makambo na ye akamati alingi a inculquer ba mentalité na ye pa ya bato lelo ba nommé yo lobi okomi a ngai boy lelo ngai président moto mosala komi président a komi concurrent na yo c'est tout à fait normal. C'est ça quoi là lelo yo caméra bino kati caméra za kana posa za président te oui
Beaucoup ko bimsa ba vidéo le bite yé azali congolais. Mais c'est trop tard de le dire aujourd'hui. Qu'avez-vous dit de l'époque de Papa Léon? Qu'avez-vous dit de l'époque de Bisengimana? Bolobelo côté bon ce que lelo ne bubani ko bimsa makamba ba caméra, ça ne sert à rien. Les Kabila et conso, c'est trop tard. C'est tout Kabila acha komaga président. Ata bobengi Rwanda lelo. Tobima ba yuma. Tobima ba yuma poto ndima ki yazala wana. Tolo banini. Donc bato bazala ki wana opposition ngo ya lero wana izalaka nango opposition te ou bien nini yango. Yango tout le monde a besoin de la politique te parce que makambo na bani koloba suku na landi yango bokoka na bimisi na mabe ça ne sert à rien. Alors, mieux vaut être impartial dans ce sens que Koloba Makambo zena nzela, kotika bato bazena buzoba bazana buzoba. Mane ko ba bolingo. Na ngana ebisabino ka kebiso ato finga kate. Mais yo, ndima ke soki moto azali ko sala pa na yo akomi pe patron, ndima ke azali patron. Mwana pe soko akoli, ko pesa e kombote, tika yepo azali mwana, asi akomi na mapapu na ye, tika ya kenda. Kasi de l'autre côté, yo po komi moi président, moi na ya ex na ya patron na yo tikaye. Isaka conseil. Conseil na pesa na ba petit, vieux pe alors qui conseille mais ba petit ba na biso pe ba ki na bango conseil. Est-ce que na bi mabe? To ne petit nanga Blaise Boula alobaka. Blaise Boula que je salue. Je suis de Bandal Nengi Mokolobaga. Moi c'est deux Bandal, ba na Bandal tout. Rango TV pour Nabino, Rango TV pour s'abonner. Vraiment, et ça, service moto, c'est abonnez-vous à Rango TV, Rango TV. Mais jusque-là, n'a même pas 2000 abonnés. Matro, Natala, nombre, Nef Sabino. Donc, nous avons des camarades, les Bélés, nous avons 5 000, plus de 10 000 camarades, sur 15 000 camarades. Mais nous avons 2000, même pas 2000 abonnés. Et ça m'a trop. Donc, Bandegorangai, Oyo Bakotala, émission Oyo. Eza na TikTok, eza la wapi. Na salika séquence amoke pour na tia na TikTok nanin. Donc, pour que ne s'abonner na Rango TV. Pour jusque là, Rango TV, tozali kakana 1550 abonnés. Semaine, on beaucoup comme ça, on a 2000. Pour semaine prochaine, tu changer ma cambo. Donc, tu kende 2000. Pe na soukambula, oyo tu kende na 10 000. Et ça difficile, mais ça dit facile, ceux qui bino bolingi. Bato basala ke biso tozali ali bino. Donc, je compte sur vous. Bopé sanga temps. Ndenge petit fallait aimbi le temps. Bozwa temps ya ko consommer maloba o na lobaka. Bozwa temps ya ko kakangai. To kene musika te. Mais eloko ni suda ngana lo belabino e alite match eza bien bakambutu eza kitoko awa nazali bongo na mboka Manchester. Bato Kinshasa, vous m'attendez, j'arrive bientôt. On va faire des émissions. Oh, Ekosepel Sabino. Tout solo là. Vraiment, na banakin, parce que banakin a moni Mathieu Amabe. Voilà. Alors, on va essayer de faire passer un truc. Oyo, Torotia, Makelele, pour qu'on Sabino qui est dans la Rango TV. Voilà. Masolo, Ezali Kolobama, Bongo. Voilà, Rango TV. Yaka Ozaba Nouvelle Awa, Rango TV. Voilà. Merci. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. La mélodie